Les amis TV abisso mokoe. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité de boye. Les amis TV abisso mokoe. Image kitoko de boye. Les amis TV abisso mokoe. Image ezangali kwanza. Les amis TV abisso mokoe. Botala ba film botala onyo. Les amis TV abisso mokoe. Bofinga batonga botonga. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité sans boye. Les amis TV abisso mokoe. Le banda boni. Yo fina les amis. Les amis c'est kitoko. Les ana image à qualité. Image ezanga likwanza. Le banda boni. Yo fina les amis. Les amis c'est kitoko. Ezana image à qualité, image ezanga likwanza. Les amis TV abisso mokoe. 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 Babi papi mokoto. Président Eli. Bon, de Matongé. Master Nangai, Master Célestine, yo yebina lela au fort mon ami. Maman na site, monde entier. Mama sika yango yo, les amis TV, papi mokoto. So le motel à théâtre, artiste, musicien, politique, sport, les amis TV, ça polémique. Papi mokoto, travailler. Président Eli, il y a pas d'amatonné, pas d'amatonné, sauf à l'amatonné, tu es bien que, sauf à l'amatonné. C'est roya roya. C'est bon, nous avons moi la maintenir solo. Vous avez papi mon pote. Biso tout. Total à rien. De besoin. Olobani. Papi mon coton, les amis TV. Là on le mingi te image qualité qui toko. Nabise makambo zawana. Yende makambo. Oyo c'est kitoko de boye. Les amis TV abisso mokoe. C'est image de boye. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité sans boye. Les amis TV abisso mokoe. Balobi fait la biso. Nous yimbulik. Bon, nous yimbulik. Total ramingi na bala nandaku les amis TV quoi. Et toi Samuel, les cas pour nos pèses les amis TV. Bon. Les amis TV abisso mokoe. Wa babi si tezaka moko les amis TV quoi. Babi biso tout papi loi ou babi to zalana to s'abonner babi ne sape pas. Biso tout dozana na si tezanga moko. Est-ce que ba siti na bango to sepela kanango? Ninango. Babi si tezanga moko. Si tezanga moko kaka. Si tezanga moko. Ba siti na bango to sepela kanango? Ninango. Biso to bonaka siti moko mes amis TV. Venanga yo abora pour. Ya Loba Sakola Panza. Est-ce que la carte monde en Afrique aussi tu n'es sepela kanango? Les amis TV. Ba finga batonga bakanga pamba. Si tu n'es sepela kanango? Les amis TV. Oyo c'est kitoko de boye. Les amis TV abisso mokoe. Image qualité sans boye. Les amis TV abisso mokoe. Bafinga batonga biso c'est les amis TV abisso mokoe. Mbote bonjour na balandi na biso ya les amis TV vraiment na beske zoami bino bozisu alléluia na bandaku parce que marakuja ela et les rendez-vous ela babi marakuja vedi moi ça mokuse na maramba milai na les amis TV ndé makambo merci à toi mon boss babi papi mokoto boss moko boss qui solol gros bisous que zoami na famille mobimba pourquoi pas apiro malanda mokonja ba touriste na kati ya Bruxelles mokonzi yonde Touré Mamadou. Gros bisous. Merci à toi Dimitri Bonganya Monto Asimbi Bilili vraiment babina les amis TV tozana pona musala vraiment biso pas de distraction boulonde vraiment est-ce que vandi ming nazo senga bo s'abonner na les amis TV et pas web beaucoup zo ba série télévisée ba gag ba film ba émission lokola les rendez-vous lokola grâce à elle aussi si parce que ça émission qui toko zolika bagag tout union sur qui toko na les amis TV
ni par ailleurs car na lubaka soki boyibite mingi botunanga et pour na kotunga ndako étage etala na terme maçon te etala rapita ya architecte te merci voilà les rendez-vous lelo et yambeli bino artiste munene oboye bibino nyoso monde entier ya maison mère asala kombo abinisa ba danse banda ko binisa ti lelo maître Mao. Oh, bonjour maître Mao. Bonjour Marakuja. Bonne santé. Kitoko tara PPRD muzuna muzuki c'est bon. Bonne maison mère. Kitoko maison mère calme donc pepele. Bazilaka parking izuya mais c'est normal kitoko pepele. Ok, merci maître Mao. Ming vous s'abonner vraiment ça na biso penda ya ngoyo tant vous s'abonner chaque jour na zomuna vous bakisama na ba abonner vous s'abonner et ça langa vraiment ba vrai bien vous c'est plus sanga kanelo bashi marakuja si tu solol moi aussi je te solol merci vraiment maître Mao. Vous savez combien de temps pembeni à Weranson les autres rôles bana 2002 donc on a 16 ans pour ça tu bana ba stage ba 2000 ba 2001 tu venais est-ce que mouvement beti Zénith et yé allez pour ça à laquelle il est ndesiko penza na kotaki pour premier clip na sala on a travaillé pendant na maison mère ezalaki nzembo na Bill Clinton oyo ka tout abalo tout aba to kosala ngo on a selo balata ka ba midinda to sala on inter o ba danser ba bina na nzete parce que premier ba danser ngana binisa oyo zalaki nini bilenge ya mwinda ba tutu ba yebi on ba do bitisa ko remo ba nzete do yango pena de kotsanga donc bana 2002 ti lelo donc to pokose da ba 16 ans. 16 ans. Ouais. Merci maître Mao, 16 ans déjà na maison mère. Moi na 16 ans boy baka roza ndenge nini. Bino baye ya musique boninga kolanda musique congolaise maître Mao là toujours panjanteke directement ilongo na ye mon boss papi mokoto zalayo. Merci à toi aussi papa Sola l'artiste comédien zalayo vraiment babi Vanette Bindanda landu na kacha Belgique bu s'abonner et Patrick Etimi grand joueur na kacha France et grand frère il y a Trésor Etimi na Lemba donc ba gros bisous bino nyoso ya les amis TV vous appétez nyoso vraiment bu s'abonner ba chaîne Rolanda yango yo je édiqué ozo sele bi makamu ya kitoko voilà maître Mao maître chorégraphe au salaba danse belé batu babina est-ce que koko expliquer biso chorégraphe ezanini? Non, c'est la chorégraphie so bito kende ka to ganga yango moni batu mingi ba yeba ngote ozo binisa ba yebi na ba makamu te donc chorégraphie ça c'est l'ensemble des ballets. Tu vois donc tout ça là ka ezali ato moni Michael Jackson ato moni nini ba musicien na somo to tenter pour la publicité na ba poto ne ba binisa donc so binga chorégraphie c'est l'ensemble des ballets ça veut dire ballet ya on est paisible sur chorégraphie donc pas on na sala pas au petit na sali pas au marakuda sali pas au papa Sola a sali donc toujours on se ensemble et comme la musique donc veut dire comme le mode comme quoi ballet donc la chorégraphie c'est l'ensemble des ballets. L'ensemble de la ballet. La chorégraphie c'est l'ensemble des ballets. Ata na dictionnaire ba omona. Ba omona penda. Mingi to mona ba maître belé ba zo la ba danse ka maître chorégraphe so tuni signification nango ba zo ba penza te abika ko nga chorégraphe. Tuna ba tum jumu ko yamba pe ba tum so tuna ba. Ba ko yebi sa penda ke so tuni ba ke la chorégraphie c'est quoi? Donc c'est l'ensemble des ballets. De Yangwana. Ndeba lo baka la musique c'est l'art qui combine les sons d'une manière agréable à l'oreille. On essaie samboa mais le lobe ba msu so ko lobi na bango ba yebi na bango musique té. Qu'est-ce que la musique? On a la musique parce que tout na bango penza qu'est-ce que la chorégraphie? La chorégraphie c'est quoi? Donc on a yebi so benda oyeba pe. Donc on a ka yo moko. Ouais. Ok, maître Mao, c'est vraiment très intelligent. Nous répondons vraiment à la question. Nangai, balobi ming bou s'abonner et ça langa vrai bien vraiment. Vanette Bindanda landu na Belgique, les amis TV là, canal barasu ebité ming botu nanga marakuja. Babi pour notre tunganda ko étage itala na terme maçon te et itala peta ya architecte. Voilà biso tout ça vraiment les amis TV chez mon boss, mon papa, papi mokoto, musala ndeza bakoto yo, botika distraction. Biso na les amis TV mingi to senga ka bo s'abonner ton on a chaque jour bozo ya bozo ebele et ça langa vraiment ba vrai bien maître Mao. Oui. Est-ce que vous percevez cette différence entre Smurf
na break na danse ndombolo obiso bafricain to binaka. Bon, so to bi simef eza nango eloko te. Simef eza kaka oyo toana obina banda kala wana oyo banda benga biso sera l'époque ba muchansa. Yango lelo komi nango kaka ba dance ba makambo belé. Ozomona c'est eyeko donc ezo biso kaka na simef. So bi ndombolo eyeko bima à partir nini ya 4e génération. 4e génération ba na ndombolo c'est génération wenge parce que ba ko kuta déjà ba odemba ezalaki ba odemba ba nango c'est OK jazz. Donc yango wana mais lelo na contraire ya ba makambo. Biso nyoso to na bino ke la chorégraphie c'est l'ensemble des ballets. Biso to bina ka eloko moko. So ozu dance wana ozu nini kimu jansana smef wana ba break omona ka ezaka ka eloko moko break to banda kande na yango break ko banda pe na ebandele to bandi chorégraphie pa to bete suka photo suka na break de ça le rôle que non olé mais suka kana toilette o ko ba poso olé yo olé suka toilette pondé no olé o kota ka toilette était olé suka ko parquer o tambulo mais suka ko la pongi déjà bon to sali dance break nini dance to bin na to pandi baba to ensemble to zongi suka pa break ba mo musique c'est nini et s'il ko fait c'est nini donc break so eza mabe au monde apenda que non moi ba beta maboko ezate OK break ni yango de exception de précision break yango moto panja kanteke faut ya bloko moko dumera beta makata mto sina mbunda tazo mo pena leader pour break pende ko esaka donc moi différence yango wana mais so tali bien lelo na musique na to aka ndenge moko ozo Michael Jackson ozuna ba dance wana ozuna ba smef wana pour smef o ba olobana lelo ba benga ngo ba dance o mona makamnyon surtout OK smef mutakenisa ko makase Michael Jackson so to zon et puis so tali lelo ba breaker ba bimi mingi ba ozoka biloko ba ya ba Jackson wana so tali ba nini ba Asher biloko ka ba Jackson wana siko elo moko changer te e changer kana ba kombo kaka elo mo e changer na ngoti lelo to ki na odemba lelo to komeni na ba ndombolo donc yo ebika ba makambo ndenge ezala. OK, donc, merci voilà. Maître Mao. Ils ont changé dans l'autre. Et merci à toi. Combo kaka. Eza lokola donc ma pantalon miné notre na lokola tana ba mayolongongo. Lelo komba komo benga ba kanga dadi. Lelo komo benga ba machwa panga. Eno kaka combo kaka. Au même à l'époque ma coach ezalaki ba fille ba benga bango ba ndumba. Sikoyo mais lelo omoni ke kindumba na RDC échanger. Et comme des bons forts, des masanga, ou l'équipe moi si. Siko or na poto, moi ça za cher. Hollanda, mais ce que muto ako na poto parce que poto le comme soko botina moi si, yeba ko ça en commerce, moi c'est muto le intérêt naï. Pour le bleu soko bi ko aura 2500 euros, bien 25 000 euros par mois. Soko bo ndo kabula on 4 ako bo po bi ya déjà shida. Ako bota na yo ebi de ke ma akuda sala ke mission mo kitoko za na impact. Mais yo ko makuna, boko mo kabata mo salaire na muto. Mais ebi sans ko muto ti mikili. Bien na 100 euros. Si vous parlez de basi, la bango, à dépenser combien de momi. Au moins, on s'en a na momi. Mais à l'époque, ils avaient moi ça aux Kindumba, na tongo pena aux olamuka, to commis on a mir. Au moment où lui pena maracuja molasso. Yo mo bandi golela. Mais le lot va commis, moi mon toi là. Exact. Deux ans on va combo kaka aux échanger. Mon toi ko ça yote. Par moi échanger. À quoi le lot ali na ba to kota la bourgmestre. Exemple bourgmestre JC Kadima. Oh ya kalam. Na kota la bourgmestre JC Kadima kalam. Mais à l'époque on a bien comme ça des zones. Au monde de commissaire des zones. Donc, comment on peut échanger? Même dans les mots difficiles, comment on peut échanger? Ok, voilà. Merci Maître Mao. Comment on peut échanger? Et merci à toi, Eric Katika, autrement dit, Kenjo, présidente des amis Mama FIFA Mbomba, à Bruxelles. Et pourquoi pas à Maître Junior Madeda et Toto Liwala Loanaise. Junior Madeda, les ressemblés de Litonge et Fezara Diabou. Moi, c'est qui qu'on a à Bruxelles. Kas Katumba, papa na Archange, na Istanbul, moto asimi masula Turquie vraiment zalayo. Non, c'est plein de beaux sabonés, beaux benga, na pena boye beleta, eskaka marakuja vandi, eskande makambo zalita la fille de chance, eskande makambo tambola les amis TV. Maître Mao. Ouais. Mutu nyonso oyo abinaka makasi nde tomona ba musicien absolument babina neti ba fali exemple fali abina makasi merci héritier watana babina makasi faire abina makasi mopa opeko fiolombi abina pe makasi pour na cacher na abina wera kutu kolobandete wera pa abina makasi azenga luketo merci est-ce que bango nyonso to ko benga ba chorégraphe
bon baza ba chorégraphe te bango baza ba musicien ba mutu nyonso tu yango bengami biso nini ba artiste ba nani ezangai yo marakuja papa sola sisimanto nous sommes des artistes mais na ba artiste wana eza ba artiste à l'art ndinga sala la musique Hollanda okokobina no makasi babengi yo chanter mais oza pe na don robina mais oza na don olaxate oza na don kwa roloba parce que so ba peso pinition na penza ba telemisi moi mi fien tsone ba telemisi mi kofiolo ba telemisi ba toto tanga ba fabrigas Hollanda banasko ko lakisa penza banini azwa tana te o mona no santé ya bien te o bano bebisa ba ketchi mikonyo so tensi nano banina no kokota ona biso ma vérité mo Congo pe lembi o mona fosa ma ba sieste ba katanga wiso ba makambe bele ya mona miso mingi ba totobini saka ba benga biso ka ba pede parce que mona ke fo balula maluke tout ce ko leader non nzamba ando ko balula maluke to na ko la mona mwasi lelo ko atotangi fali na so tali fali na robina à l'époque na lelo fali ko ma yoka soni na robina kasi na concert était tellement na concert mona mzo afane ka geste mo boy azongi tamza ko tuba nzemo na ba mindele so be faire même bato baza na soni na robina te lelo ya soni ya rolongola otali ba fabrication mona azobina azoko miboma nzoto abeta ba pont c'est chose que m'a pas vu mon pao ça ça sunata ya roboma nzoto ya rokuya na mabele attends un clip je ne crois pas aussi le roi va venir son ti le ba bina fo ba le roi de la forêt ba bina fo ba koyaka na ba se to na mona penda ke Pentagone ba ko na ba mabele so ba on so ba fani penza ba nini ba album na so ba intervention rapide mais c'est lelo yo ba ko so fa na so na se bon na ba clip na ba spectacle donc mato elingo banini ke borobina na bango mais kola ki sera moi passe kola sana za biso ba chorégraphe ngana na maele nanga mais etili ke na okuta président asala na orchestre na ye ngafuna kota siko na maele ya orchestre wana donc veut dire cacher orchestre na ponga nzamba pesi nga don wana ngana epa na ma makuja fona kota na splendia ya nini ya émission na yo ma omoni peso binisi boy katango boy na kati boy tasu mo rote ma salira geste mais to bité o sa geste na 100% te olana poso sa geste na 100% yebsa lidembo panya zo to ngana sala kyao binango de ati na z o mo ngana ko binango o mo na ke yo za limité de ngona sa ke ya yete Hollanda yalo ko ngana sala ka clean dance ba yebi yo mo ba animateur mingi balongwa ka alongwe ba brigade balongwe abini ko dance na ngai bo dance neni clean ngai mais clean ngo ya yo c'est dance pe ya yo pour interrogation yo mo yebine to soka ba so ebo binate Hollanda to so ba depuis ka ebo binate ba former te mais ba réformer ye pour ça déjà formé par nzambe biso to réformer o kaka to pesi o kaka to lokisi o kaka doit na yo kaka chemin na o kaka okende den ngolo ba même na ba danser mususu ya mama ana maela robina mais ana maela relaxate siko biso ba maunja mapela biso grâce na ana maela robina na maela spectacle na maela ya ko réformer batu o comprendre et puis na maela osala ba danse na maela osala ba chorégraphie muto ko sote to kuta na ba émission ya ba conférence no ba chipika clip eza spectacle te na ko ça na clip même si on a binango 2 minutes na kati poto bongusaka pa na tam so to kati pe musique to salango sèche bongo bazo mo salango mixage mais so concert yo like ça spectacle yo like ça na bana mona ki ba image na so na ba lele baka lele au moins ezele kapenza live so taliza mza mo le ka live ndeti lelo na okende répétition nous sommes mardi na okende rep to na rep en coulisses donc on travaille au monde da ke bilambo et ke pola na ngoka et ke pola ko sote na moyeze inda mikolo na ba moyo beta dona ko pola kaka Hollanda donc ngola sanike ba leader so ba ya ba orchestre na bango ba bi pe ko bina même so ya bi bina a pe na donc la sa bisoté a ko le baka amuke pour la street na ya pe so mo lupemba OK mais c'est 100% yete mama muto ko sa yote yete ya ko mona musicien so ka sa longwe atozu mutu mususu donc jamais rosala abeta kaka lokola Thierry Sainté te parce que Thierry Sainté azaka Thierry Sainté marakuja longo na groupe théâtral batie président mususu am so patron mo so déjà na poto abisala kaka ndenge marakuja ne ko diriger mutu na ye a ko diriger ko marakuja ta diriger pe ko papa so la tête différent donc veut dire ya obimaka ko na nga photo mais original eza yo moko puissance on nzamba peso de omoninga na ka fier si lelo na fier pour na nini ba masa nanga de basi basaya ba orchestre na bango ba fie nanga basi basaya ba orchestre na bango ba mona apenga na banda kuna bango na yena ko senga te parce que ya dona ngate
Oh là là, trop de pesi mbote mao ya ka lobby na bi musique ke ba ko pesa ngape tombo ouvert na yebi et puis ba ko banga na bango pour yebi question na ke ba rap na bango ba concert na bango ba boya nga na kota ba bi ka ke no vient so ne muta tindinga na ke papa ba banga ke wera so na tinjo na ba ba banga ka passer bon pour bon ba to ba ki cité mais ba ça la périn et puis présence na ngai il a ça tera nga na sko mettre chorégraphe mettre repas ba musicien tout ba obi na nga na zawana et puis orchestre ngoni ni wenge musique à maison et puis na réforme rapide ba danseuse na créer rapide ba danser na bimisi siko ba tali siko ba tout o ba sa kuna ba mettre na bango ba mfia kaka anga funa bina na maison mais ngaka fona sa mettre mao lokolo o pourquoi ya bena maeli siko ngamona ko sur le terrain kasi leader moni ba mokene OK c'est panzaniti parce que danseuse nous tout pendant ba présence na parce que bango tout ni bazala ka wana ba yebi bango ba la sanga chanter parce que moi je ne connais pas chanter na kana mon oreille maintenant pendant na voix na oyemba te moi je suis chorégraphe mais ngana l'accès bango pas na l'accès bango ba danse tourner moi na bi fier le col à droite cité a grouper même na pese mo kazwakati were mo kazwaka pena were mo kafandi pena ba betelo kana ma ça les a bien so mutuna nyoka mbena na chorégraphie le roi la cause ana azate pour yebe obina te na nyoka amne fort na nyoka no sona déplique siko mutu na ndo ba nyoko linga na danse siko mutu wa pesenga batiko taki penza bien ya kinde héritier wana mna vérité sincèrement héritier to za mna era mo na ye ata pena benga pe respect ntaki mona nchili ata pena te machesa ngana ko lakisa me yo ko lakisa ngate ngana bite ngana ko peso pe ka te lo mo e sala pe bien timbala moko makamto ye kozwa baselo to bana olela ngate taka baba na baloba pena ke net selo ando linga ngate te krina ina nu enga no sepela na ngote na nenga ba nini nga ndo linga kri ya Bill Clinton po Bill Clinton soka bete loko no senti pena ke persona inspiration et puis na ye moko ndazo bina Congo ye bi Afrique pe makambo na ye moko ndazo bina Bill Clinton ndazo bina na nga odeko so mo make mutoyo a pesa nga pe mettre ko gave maele ndazo fungulanga matie so moni boy a uza chorégraphie a biso do travail akaboto o santo sa benzi belanga mo ka pesa ko nzima e mo peut-être masiko Bill ba rapé ba pire na petit na pe héritier e mo héritier pe ezo mo lokolo olanda mais ce que ebila eko longwande c'est lorsque on peut ça mo ba chance so monte ça ba vola yangiama o mama le kodone ma tompe manini po ya kri na e si apesa roi David et singa nini mo maka ba danse to yimba la moko nini mona subeli mabe et ça na makaka wana nani ba lobeso tu ba yeba makamuto yebi mais mutanyoko nga pena lokola la coste pena na kobina azati o mona même petit quoi bina ka mbao abina ambao mutu so pesa nga tu faveur o so pesa tiko taka makambo azwi parce que mutu akosa ote o mo so kena wenge chanter ayoka ka soni ya koloba yango na bana poto chanter ayoka ka soni po ba ka fier mais ngai na yeko longola ki esclavagisme wana ya ki liboso danser ba ko benga yo sombela nga nguba OK c'est bête ba peso mambongo sombela nga nguba ngana boya yango na boya yango le temsi bambolo te makambe belé mais ya lambera nyoko la pe ba petit belé wana même ba cross bona oko zo bina penza petit aka sombela nga nguba mais tiki chanter mais abotel ke chanter wana aoye ko lani ka danse mais chanter wana ayebi pe ko yemba te le roi ba capuchino ba ka maison mais yo mo yebi ayebi ne ko yemba te mais kasi même chinois to ane siko na maison mais ayebi pe ko yemba te mais pour l'année pour soit déjà il a danse na danse wana ba yebi de que première vocale deuxième vocale soit makam ba capuchino awa bo sala inédit na studio on a ebiso vérité parce que ngape fona tala nzembo pona ba na ko travail yango donc inédit mais il faut beto ba 3 heures d'état tam na séance moi vient na bayabi yo mo ka futaka mbongo o sama et comme héritier la sakaye mais on a zo ebisa histoire vraie on a zo ebisa histoire vraie ndenge mo na ba ya biso ya ba bindombi na studio mo na bina akoumela moto ando mo na tena studio otali ajeje so kwa kota beti héritier so kwa kota beti faire so akoti abeti ya jidete so akoti abeti ye mele ko to loba temela so akoti abeti c'est mabela so akoti abeti onga na zo yebisa teka pass poteka yiga na experience ko bina cha oti pa ba lo fombo nayi si lelo monetifera ko yembisa biso beto yembisa moi vocalement po bango to ba minga na ba référence ba manda chante moi vocalement robino vocalement teka vocalement na maison mais kuna se pas faire ce vocalement au moins si lelo sko yaka sko osala orchestre soko pendo yebi bina ko yemba ya ko sala orchestre okoka te mais biso so ba maoto na ba chance apporte surtout umeli moi lito yana sali na osaka mso tu ne pesa le baki mao groupe de ballet
parce que balé de na oye makana ndenga kimbonda ndenge ya eto ya bana miketo wana oye ndenga kimbonda mbonde sa wana makase sa wana ngonge sali wana lokole sali wana kichaka chaka sali wana batu kutu babini banda lelo tilo bina tongo donc ata micro ekati na za kutu kunate o drum na kuna posa ya drum te ko tena na ko drum te o nini synthé na za kuna posa synthé te ngana posa ndi ya harmonica donc robeta mais au monde penaka ba danseuse bazo bina ngonge sali wana nini ezalana au monde maka bato bazo kobina on a ebiso benda vérité donc robeta bino benda rythme menda ya kintweni donc tongo si tongo ça donc voilà donc l'expérience yango maintenant fingi mutu monte ça donc ba histoire réelle parce que bango pe ba ketsa ba vienson e bato baloba ngote donc voilà parce que vienson na olinga ko douter parce que bison de bana papa jamais ko loba na we bison de bana ndi photo loba na ndi o motenga na bien que nakutaki ba yana nga nakutaki pe na ba massa pe ozo ba yana nga ko ba fere to kuta ba olanda bayana biso ko ba Bill Clinton po Bill Clinton bato baka mwana mukete nga jamais na koza mukolo wa Bill aza mukolo na bisaka musique mususu stratégie le ko jouer kitisa mbula ouais moi ozo bena na 32 ça mais moi au mitcha benda 15 to mona mbenda ba jouer jouer benda ça comme na 34 mais azo beta nini na benda 19 ans oh mais moi na classe mo ba que maintenant na tanga ne classe moko sur to benda yo si c'est université aussi sinanine sur et si la mbula nini pour si ça pour ba que on a 19 ans vraiment maître Mao au aussi di salambula nini pour notre beta kano qu'est-ce que tout est na lokolo kemba. Merci les amis TV, les rendez-vous vraiment est-ce que ma soleil vandi hein mais na robina penza mutanyoko langa bena lokola ya tos penza ya la coste azate yeba na ko robina te yeba na ko robina te yema bina mbangu omona kaka boye ouais mutako saote mutu bena ko saote donc mutanyoko linga bena lokola ya azate mutako saote danse pe ezana couleur danse ezana couleur danse la ça penda ke mabine uta na lola te mabine uta na lola te mabine uta na lola ndenge nini ba mabine uta na lola Moïse mbuye pa robina pepi te na tuniwa tote ya maliloba nzambe place Abraham andoko ta toilette ba ebisao te na tuniwa susu des fois parce Jacob abetaka bale ba ebisaka te et si li metomona ba samiso sikoyo place o no ba Moïse no sala pe anoni ngape msu ba théâtre ba ni anoko no kota pe ni ba théâtre ba ebisao babetelanga mabina utana lola te mabina noka aka na mokili bon eka nzambe akitaka Jésus Christ akitaka nde mtu amataka ndenga tikaka ngoya inspiration déjà ya tata naye kala bando exception ni ayo kende Jérusalem te Jérusalem mboka ya sika oui c'est bon tono bulo pika Jérusalem ya likolo ti mais au moins te batu musuka so pe avion bien na kenanga Jérusalem na kenanga Alaska okopana mais to yebi pete po mboka merci tono bulo peka Israël za likolo mais si to mona makambango lelo pe tema mokili ya munene parce que ngana ko lo banini ke nazali chorégraphe on a leki na premier chorégraphe on a ya monde entier na lobi kaka tika na loba pona mi kumisa po mutu to ngaka ami kumisa na marque mobo mais so ke itina balaska ya ba village le bango ba kati kuna chorégraphe msu pas au brûler tant ça na mboka mo kuna pe komona on peka lola ola to mona pe ba lola mwana awa bon so mabine uta na lola ndeni mabine uta ikaka awa na se David mtanda olinga ngominga azobeta naye awabeta mais koto ando sala chorégraphie bala kisa biso ngote koto Abraham akota ka toilette to mona pe ngote na biso ko to ba to kota ka toilette ukangi porte yo sala moi sieste nao yo ebika na kata toilette ke non nazanga moko mais keba nzinzi mona ko na sa mona ki déjà pe mo pe ya sana zo mona zo be ka ya malembe nene zo kitisa boy arene mo pe sa kanga mai na kwana to be yo mote na ndenge pe fo pa pe nzinzi wana pa yen kwi tout assure o imagine na toilette ya swakinga omoni de ça n'aura mabina o ya biso on a biso ba kombo changer kaka do ba ti ko sa biso ba makambe bele oni ne uti na lola oni ne uti boy na sonse bato nzambe te mais le so tali bien entre nous ba église belé comme na ngosala likelemba Hollanda likelemba comment likelemba parce que ngana zo pesa na tshaba mabunda na pesa pasteur ba dimi mais enga problème elinga na kati ya palais na yebi na expliquer au pasteur tali kama elinga makuna edenga pona bobe kuna yesenga hata $500 mikolo pena na mbongo te mais le ba pesa ki amso offrande à 100,000 Hollanda po mona ngwe commerce or na makambo nzambe babini ni keno
mbongo o ba pesaka o ba ko seme photo zwango pour l'état parce que photo on to tumba yango mbongo ba ko pesa ba offrande ba pesi o ba dime o bene posa nini zo tumba yango même o tumba ngo ezate ezani ke zo banga po mokonzi nzambe ezali o tampe l'été kango poso ko tumbi mbongo so mbongo wana yo ko kena ngwapi po lubanja mtelubi mbongo ba ko pesa o dime o yaka wana po esa etongama esengolo zwango o sai po ozongisa mbeka tumba yango so yo momo ma ba pesa mda dime penda ya $1 milliard o tumba yango. Et c'est du commerce. Tela lelo siko ngana yo ba pauvre. Mais siko tu es une église. Mabonza. Lobika hotel ka cap mon pasteur au poto. Hotel ka école. École on peut passer à cher. Ya rolobate. Pona ça est-ce que école wana te nanguya nzambe acha bato fele batang. Même catholique hôtel ba classe na bango cher. OK na kimbangiste cher. OK ka place non surtout ba église ba kizamine salaire cher ya rolobako tout. Voilà na ba école suma comment suma semduma on a besoin histoire vraie so ba ma sala nzambe ya solo oui otonga école po ya ba monza na biso ça ba to ofele batanga bango mo ebe ki ça ba to okene na point chaud donc c'est chauffé fort mais ba onyoko la bat olongo non mbongo susu ki mbuta Olandi yemo passer aye kuna kota ki combien okebe mabe passer a longolo omona ba e kinega ba catholique ezali ati cher OK giza ba musulman cher oye ba passer na so ba examina cher ko to kolobade to yo mo otali pena na frais scolaire pena boy yo mo tali na yo mo no simbi mutu ako mikolo be komi uniforme kuna kechi kuna saki kuna kaide comme ça kuna beta sko machine. OK, merci maître Mao to comme qui vers la fin émission na biso maître Mao maître chorégraphe nini oyo ondimaka awana r nanzima susu mutu moko te liboso na nonzima ba nanzima susu mutu moko te mutu nga nanzima kaka ezali lambio parce que là milom qui ando menga na ko ignorer été parce que bango ba vérifier obiso to fan na ba TV to otala depuis ba be matsikini depuis ba pauvre di doyogo na otama ya na mère abini sakabu kitoko boye moto nga na ko nzima e okoba parce que bango ba bandi ko to ba ndombolo te bango bandi déjà ba makambu na bango tsezoya ba makambu bele mais ba oto ba to bima lelo yo do ba yibinga trop. Donc bah yebi obinate donc ya ngomunga na numéro 1 na bango et puis même so doke mission même moi so doke na ba voda comme na ba kata dance o me so nga na koti ba ba mao ye wana pour maman na za na ba spectacle tout na ba dance tout na et comme ko to kilo o ko ba na koloba donc ba on ndima monter pour ba yiba na biso pour ba rep na ba no to ye biso ba boya nga na kota na ka menacer mais o biso zamba o mona ba o moi j'ai mercredi ba ola zamba si bazo bina wana caméra na bino ezezwa téléphone ezo moment en direct type poto ba hôtel maman na direct ba interview so ba commentaire ezoya mais na poko 21h o mona zamba bandi oleka hôtel pe j'ai dit zamba on va fanda zamba trésor lui même ba fanda bina bo tazonga mo rep si na so mbango na palais na ko ofanda siko yo yebisanga ko rep mso fanda na palais ATP soka saka na bo wana publicité ba start time ne ba komi osate au garé sur ya roto zongo ba canal centre donc ATP na bo enregistrer ne pe yango de l'autre zo sanete ya sika onete ya Jamaïque na boro ya Diego na boro ya Golbert parking de bord est bien na bandi c'est tambouli déjà donc garé ne bar bien côté ça bord est bien parking de bord est bien donc veut dire donc bord bien parking de bord parking de bord bien donc côté ça bord est bien parking de bord bien donc voiture yango yo au pesaki chauffeur il au temps saté olana yango mon soto comme na parking donc soto na parking côté ça bord est bien donc parking de bord est bien garé de bord est bien olana siko eba to yoka bord ba mi mango lokola bord ndeto zala kenga na mosamba to sangani na tie yo bord po yo bota mwana te eza bord ya eloko eza bord ya kiti eza bord wa micro bord eza lunettes so bord na marque moko mais ko gafo tunga na nsima kezate kutu bango banga ko bimisa po so tali yokola collègue nanga ozu robino hôtel be sedi wenge olana parce que lelo caché wenge ne mte binisa même so tali fali pupa mais gars avec les grammes au pao tala na zobini so mona ke sedi wenge o mona ke bakitise la ya mata ezali do bakamnyo so si ko yebisanga ba ko gava na onzima ba ondeni. OK, merci maître Mao to ko na kaka ya lambe n'est-ce que ya lambe na nzima kae ningi ya bana be makambu nae mais na makambo ze rene mikolo ndo so yebisanga ba dance ba smef na ba break muto akosa yo te azate muto akoso te azate
pour hier comment déjà na maman nanga mami il est là et comment ka soka leki il faut abandoka ko boaka abandika ko boaka o mona msunga na ye ba pesinga kaka 1 minute mais la mère soka fandi faut ça 4 minutes on a sauvé de mettre l'émission même ka vous variété au mona tam so piro je mona mboka solo ba faut ba kata nani Mosaka solo baboui, faut akataï. Papi le prince a solo bapenda masolo makito non insilité, il faut akataï. Mais la mère sera fandi, abandi penda kuna. Kingani. Kingani. Comment nango agence? Et ça ko le 15 au Kende Japon à Kendarate. Oh, fallait qu'on producteur dans un album qui bima boromo na o leader à masque ezati. On a une vérité dans ces changements. Même nos petits n'ont pas autant dans ces changements. Si on veut danse, parce qu'on a cette comme belé, tel quoi bah concours bah Vodacom comme bah Airtel, soit non bah petit, soit bah agence, des bah obina. Soit c'est à l'ambert au quoi bon. Même au quoi on peut ça dans maison mais. Ok, merci maître Mao. Tokomo ke na faire la fin émission na biso urubani na ba fine na bino basé l'album ya Sika et Maison Mère, basé la danse nini et au pesi ba dédicace na ba yo pe numéro de téléphone. Ah. Donc numéro na téléphone au banda 089 93 75 247 089 93 75 247 Borobe nganga Majesta pour nous ba conseil so mo ni ke na lobaki mabe bolobi nanga so mo ni peke na lobaki bien bo encourager nga na marque wana bon conseil lobaki ni question tuninga suka ya suka au pesa ya ba fine na yo basé l'album danse nini bozoyi la bango parce que ba bilisenga luketu bon danse auto ça nango album to nango awa boyebi album auto ça nango awa ezali nde parking bonus na bino ezali ezaka logo ya 7 jours de la semaine donc ezali nde coach ça bord bien parking des bords bien. Diego kuna keimba la mokona motonyo salati jaune azobula gambela. Donc ils appellent d'abord motonyo salati jaune azobula gambela. Kumbaye boule bokoyo kana ni matete metema na koga mo muke. Jamaïque kuna azalina parking des bords bien, kotisa bord bien. Donc parking ya ngoyo mutuka. Au comprendre à Calais bord, à Pandi bord, à Cotis bord, Cotisa bord bien. Cotisa bord bien en tout bête en haut. Tout ça à Cabo, Cotisa bord bien. Cotisa bord bien. Tout ça non gaga. Cotisa bord bien. Et moi tu bêtis ma beaucoup, tout ça tu plaqué. Tout ça à Cabo. Donc où est l'inspiration? Boye bi keza caché maison mère. To ki mangote. Où est l'inspiration à Kotiko? Donc, tu as caché, faut avoir. Parce que Kotiko bina ma kakao. Donc, la réponse, c'est moi, na bali bino mo. Donc, mutu akosote. Pona wenge banzima pe mutu mwe. Ezala un jour mutu atrangale. Oyoko asala ki rien. Oh boy, ya mwenga na yeb sarabino. Pe vérité na ngande yango mutu bomanga. Mais tellement que tu ça comprendre c'est bon. Dédicace c'est ça, dédicace suba na yakini kande na zoko boaka. Parce que pour toi on a senga bango rien. Bango buna bango ya la kaka mao songa na kini pona nini. Il faut le faire na poto. Yo bondo azoba. Bon ça va tout ça quoi tout ça la bino musala. So bino bolinga nga. Poni bino botinda nga billet nga na zonga. Ingo baka to na ba rien. Boyebi ba komata ba tenu na makambu. EDC pe makambu pezo changer kaka awa. Bino mo botimba kaka ba otimbela o. Mutu kaka oyo na kuboa kaka. Azamona mwasi moko boui. 5 étoiles. 5 étoiles. Badega Schengen. 5 étoiles Badega Schengen de la part de Mamumuluba. Dans ces années, on appelle Simon Mbote, Obana Poto Bibisia, Zizel Yambamoto, Zina, Yobiga Zina, Mwana Kingabwa, et puis Zizel Yambamoto, et puis Bibiche 1, Bibiche 2, Bino Boye Biga, surtout Bibisia, Mondongo, n'appelle ça Mbote, Mondongo. Linda kutkolobate linda anakin na bana oba na poto linda anakin linda mama Shilo tellement balobi na peso mbote motema ya kakol et puis na pesi Messi na mwana na ende auto ekobota na pesi pe mamu pe auto ekobota na pesi Mabelo et puis na pesi Shida na pesi Tania Mbote et puis na pesi ba Nicodème binonyo surtout et puis na pesi les grands formateurs Weranson le roi de la forêt. Yo ebi son excellence biso ngo to benga son excellence pour batu mingi ba banga na bango kocha na vie penda oser et puis batu ba ebi ka non na au moins na Congo batu ba ebi ka ba Swahili ba Luba Bangala ba mongo nde ba courager pour ça ko sonte batu ba ebi ka ekolo ba Lumumba nde ba banga ka banga siko ba vient son ba batu ba ekolo wana a oser na
hein, moi qui député, donc à ça courageux. Donc mon président, je vous félicite. C'est bon. Pour certains nao et ça donc bongo. Qui ne sont bangi et silira bongo. Chamutu. Pour voir chamutu awa. Au banda on peut sabado banda kala. Au sera comme ça du peuple été. On peut sabado banda kala. On qui président de la République pour remettre c'était. Donc yangwana sikoyo na félicité. Et puis Jean-Claude Kadima. Jean-Claude Kadima. JC Kadima, Jean-Claude Kadima, JC Kadima, yo ebile beaucoup merci. Na pesi ombote na ba initiation finayo. Donc merci. O ki kombo na été début toi. Merci, merci maître Mao. Merci vraiment, merci à toi mon boss. Balobi papi mokoto nde mokoto président Matonge Floribert Kalombokan Songo Sola Ricardo Joao levé makambo na kati ya Portugal précisément na Setúbal zala yo et Dadi Manaka yanga de moteur da chargeur la chamara kuja balobi salon de coiffure zaka moko na gare du midi chez Dadi Manaka okoti okobima ndenge mokote Prince Freddy Mayombo na Belgique Touré Mamadou ba gros bisous est-ce que je bino merci bye à la prochaine nde to elibino ba news mususu maître Mao so ko loko mo pour les amis TV chaîne les amis TV, moi loco, les amis TV, les amis TV, les amis TV. Donc, boyamba anga toujours mao. Boyo kapi ba conseil, boyo kapi ba ma bien ngapé. Poza bien té. Yo kapi malamu nanga yo kapi ma bien ngapo. Ata kutu olata kitoko. Lobi pe obosa na mo comme olata pantalon et pasuka. Donc boyo kaka. Ba tunya tout bazara garé kaka na chaîne oyo, les amis TV. Yo yebikaka les amis TV, les amis TV, les amis TV, les amis TV. Bino nde fin, boloki batu mususu. Na moni ke bino bo finga raté. De place penza, on a ko ba kota restaurant nanga yango penza. Donc plan mo ba bien. Talaka kitoko. Ah, Jean-Claude Kadima kitoko. Oui, Ranson le roi de la forêt kitoko. Marakuja pe na sepe no bankas, papa Sola. Donc talaka mais na quelle répétition tout en arrêt en coulisses makambo ya boto mona kangoka na meeting ya président makambo ya boto mona kangoka na meeting ya ministre makambo ya boto mona kangoka na meeting ya député mais boto est-ce que yekomelinga wapi ne les amis deux micros à la fois hein ni par ailleurs kaka awa ne les amis TV batu nyosho oyo bolingaka masolo ya kitoko batu nyosho bolingaka boyeba makambo ile kaka na kati ya mboka batu nyosho oyo bolingaka boyoka ba comédie ya solo ba divertissement ya solo batu nyosho oyo koseka sila bino batu nyosho ba mbuma ya koseka et comment kolo balobi ni par ailleurs kaka on a les amis TV nde makambo hein les amis TV nde makambo boluka nga kunate boluka nga pe mupanjo te boluka nga pe likolo te ni kutu na se parce que na famille na kati ya les amis TV balobi bino nyoso bo s'abonner ko s'abonner ça ngo ya ofele soko beti kaka les amis TV tanga ko bimisa yo na les amis ba image les amis o bwaki kaka mise yo mupanzi okomona esika moko ba komana rouge s'abonner et ça nango ya ofele ozwi kaka musapi na yo musapi yo selaka makambo ebele wana musapi yo kotsanga na liso pona ko longola bipoti musapi yo oyebaka na ko sali kambo yo yebeli ofinika na rouge wana tui eko bimisela yo ngonga soko za muta catholique okoyeba ko bosa na ngonga te soko za muta mission okoyeba ko bosa na ngonga te ekibisa ngonga moko wana ofini susu ngonga wala c'est-à-dire ekomela yo ok c'est que okomi et na les amis wana ko banda ko profiter na ba produit nyonso oyo les amis TV yokinga abonne-toi et nous allons s'abonner et nous abonnerons ceux qui s'abonnent na ko singile pa nzambe a s'abonner pe vino na buko ya bokonji ya lola mais ceux qui s'abonnent te nzambe na ko singile yo ato ko tele lola 10 jours de lifelo oyoka moto ndenge tumbaka moto sho tumbene de boko yoka ndenge shwaka sho tumba yo na kati ncho tumubimba oyoka soma nyonso na po o s'abonner ki te na kati les amis TV nulle part ailleurs ici les amis TV I love you. Les amis TV, I love you. Papi Mokoto, good morning my friend. I choose is Shen Kitokolilo. I choose Shen Kutorio. I love you. I love you, papi. I love you, Mokoto. I love you, papi. Les amis TV. Bon s'abonner.